C'est pas possible, que les jours à béni. C'est pas possible, à la MONUSCO de soutenir nos ennemis. C'est pas possible, ton président détient ta population tant que tu t'aimes. Les enfants très bien comme vous enfants près de le monde. Cachez-nous la vérité, sinon clair, sinon la terre ougandaise. Soit la terre rwandaise. En vérité, la présence de la MONUSCO nous dérange. C'est que nous étons toute malchance, comment chez nous à Benji. Les massacres, les maladies à virus Ebola. Voilà qu'on aura viré cela encore de plus. Voilà mes chers amis, Yasoro Balansome Kolo Congo, ceux qui biso moko bena Congo to télémité, tout ça comme on dirait Maseki, boyo qui tant de maladies que les gens citent. Et que ça continue, la série continue. Et la série continue, et comme nous la dynastie, et qu'il faut que tu vives toujours avec des maladies, avec des virus. Et c'est toujours c'est l'Afrique. Oyo, il faut ebandaka kuna. Mais cette fois-ci, bon, mon a dit que coronavirus est bandé dans la Chine. Mais c'est là qui est destiné pas pour vous, mais c'est là que cette histoire est là qui est destinée pour te ebandana en Afrique, mais et va perdre qui contrôle l'ango. Voilà mes chers amis, nous sommes le 25 mars 2020. L'actualité du jour au Congo, mais avant de commencer l'actualité du jour, je crois que parmi vous, beaucoup, maladi boso na kanisi bakoko joie, bakota na chaîne na biso, TV, lolaka ya mvuluzi kimbangu. Télévision oyo tobengaka lolaka ya mvuluzi kimbangu ezali télévision ya vérité. Priorité na biso ezalaka ke tolobela bino vérité. Tozala sincère na vérité, parce que vérité ne moute sauvaka. Alors, ceux qui te peur que tu sois parti pris, tu causes la vérité ou parce que tu causes le coso yambo. Et voilà mes chers amis, Tolobaka tout le temps, notre chaîne, c'est votre chaîne. Et Zali, chaîne Yamoulou Kimba. Et alors, comme c'est votre chaîne, nous vous demandons de temps en temps de vous abonner. Nathan Yoki, émission Nabiso, tout ce que nous vous demandons, de s'abonner et de partager nos émissions à vos amis. Et tout ça, de temps en temps, de nous faire un petit plaisir. Et c'est la gentillesse, non, mes chers amis, moi je suis de chercher tout à l'heure là, Tolobaki, autre émission à 14h, mais 16h. Tout ça obligé, il y a encore comme rendez-vous dans 20h. Est-ce que tous ces rendez-vous, tu peux s'acabino, tu peux s'acabiner émission, Moutomoko a foutu à sauter. Mais quand c'est moi like et c'est là quand même plaisir que bande copé bazali ko sepela na oyo to zali ko sala ko luka information à gauche à droite pour la couper ça bango. C'est pour cela que senga na bino de temps en temps de faire plaisir à maman Congo, de faire plaisir à papa Mafolo et faire plaisir pourquoi pas nanga aussi que ne fils que kochaka un petit like là et ça là plaisir que nous sommes vraiment en contact avec la communauté. Donc, notre communauté à nous, vous savez, les autres, ils ont des radios. Ils ont des fréquences de radio. Communauté maghrébine, basana radio na bango. Communauté boye, basana chaîne na bango. Communauté boye, la plupart, mais surtout, t'es na biso ba congolais, on quatre. Tous en biso bango. Toi, en te pour un manque d'organisation. Non, manque d'organisation, voulu. Et c'est là que tout ça là à nous disperser. Il n'y a pas de problème. Continuons comme ça, mais quand quelqu'un a vu à l'objet qui a se prendre de grand, à l'objet oui, nous avons dit vraiment la peste à Capena, bande qu'on a une vraie information, c'est vrai qu'il y a un moussou. Bon, félicitations à Bisso. Ce qu'on a tempé ou quand ça quelque chose que non, un petit rien, au PC na chaîne permettre Bisso de continuer à fonctionner comme les autres. Oyo, bazan ba subside. Subside, il y a gouvernement, subside. Il y a Fayoulou, subside. Il y a Félix Chilombo, subside. Il y a tout ce monde, bazan ba subside, pote,
bapesaka bango po ete bakosaka bino. Mais bino mpe na ntango bozwa ya vérité ere mo mpe boye kama souplesse ezalaka na mwa poche. Papa bofuta ata facture, papa futa ata courant, papa soki appareil ebebe asomba ata appareil ekozala esengo mingi. Merci na bino na kombo ya Mvulusi Kimbangu. Merci na générosité oyo nyonso akopenser na chaîne na biso pour na soutien ya chaîne na biso. Merci na bino ope basala quelque chose déjà bien avant. Merci na bino bonemba biso te. Bonemba biso te pour qu'on continue. Nous sommes pas là pour l'argent, pour le bien du pays. Tout ça on a pour to lutter, to libérer mboka na biso. Surtout libérer mboka na biso, c'est pour l'intérêt de nos enfants. Intérêt à bana na biso to bundelaka. Pas pour nous. Parce que biso tokoleka na biso ngai na yo tokoleka me bana na biso ceux ba monde ba même. Mais ces parents là, mais ils étaient ici en Europe, mais ils ont étudié ici. Mais mon père était ici, il partait à l'université ici, il étudiait ici. Mais est-ce qu'ils savaient ça ou pas? Ils vont se poser des questions. Est-ce que papa nangai ayebaki? Parce que maintenant on se pose des questions nous. Hein. N'oubliez pas que nous on se pose des questions. Est-ce que nos parents à l'époque ba yebaki makambo yo toté? Mais nos parents ba veut une instruction ya muke. Ils n'étaient pas au courant. Mais tout à l'heure, film ya mundele mo ba beta ki ba papa na biso ba bangisa ki bango. Et lelo yo ce sont les mêmes gens bana ya bana na bango baza ko beta yo film indirectement au comme le kola oyo ba ko benga ba pesi ordre yo sale. Donc c'est absurde comme on dit. C'est inacceptable que tout le monde a, que vraiment les gens qui ont étudié dans les mêmes bancs que aujourd'hui, exemple, Emmanuel Macron, mais ces gens-là ne se rendent pas compte que Emmanuel Macron donne les ordres à 8000 km. Sassou Nguesso, bloquez tout. Bloquez ma frontière, bloquez tout. Voler les arrêter pour un danger à coronavirus. Félix Tshilombo, Kabila, tout ce monde, Afrique, Togo, Bénin, tout. En distance, bazo trembler. Non, 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 je dois faire. Bazo bloquer, bazo priver ma population de Bango à cause d'un petit coup de fil de quelqu'un qui parfois a un niveau bas. Niveau bas, ce n'est pas dire seulement que le diplôme, mais le niveau bas de réflexion, de savoir qu'est-ce que c'est que je suis en train de faire en tant que responsable, dirigeant d'un pays. Est-ce que mon peuple a bénéficié en quoi? Mon peuple, est-ce que vous allez satisfait dans ce que moi je dépends des autres pour déranger mon peuple? Donc, priver mon peuple liberté na bango pour des bêtises. Franchement, c'est pour des bêtises. Pourquoi j'ai dit cela? Et voilà, pour commencer l'actualité d'aujourd'hui, Tshilombo a décrété l'état d'urgence. Tshilombo a décrété l'état d'urgence. Et quoi l'état d'urgence? Nous sommes en guerre. On va se poser des questions. Des amis, expliquez-nous si nous sommes en guerre. L'état d'urgence a décrété, on comprend de tout, a décrété l'état d'urgence. Franchement, nous avons affaire à un idiot, à un voyou, à un vaurien, comme on dit tout le temps, un tonneau vide, qui ne comprend rien du tout. Mes chers amis, a décrété l'état d'urgence, un homme, franchement, Tshilombo, il est malade. Tshilombo souffre, il est malade. Ils savent qu'il est malade. Il a vide mot quelque part. Il a un cerveau, il a un nettoin et belé, il a un vide. Et alors, si on voit que vraiment c'est quoi cette histoire, Tomoni, et de l'autre côté, dans Brazzaville, Sassou Nguesso aussi, nani apese bango ndiki sawana, ndingi sawana, oyo, état d'urgence, a décrété, et alors, voilà, la situation se complique. Et voilà, nani apese ordre Emmanuel Macron. Et outi et pas Emmanuel Macron en France. Le bela bango président tout Afrique, il y a comme benga bango, il y a porte-parole, il y a Illuminati. Il faut qu'on bloque Bazanandako pour nous laisser le temps de travailler. Qu'est-ce que travail? On sait rien, on comprend rien du tout. Comprend ni les que ça la main. Oui, c'est vrai, on comprend. Comme bon na actualité na biso, sacrifier les Bénin Congo pour gagner, pour bénéficier de 19 milliards. Est-ce que la valeur de plus de 82 millions de Congolais vaut 19 milliards? Attends, il va 20 milliards. Nicolo à l'argent, et voilà, Baba Nico déclaré, Baka mort exagéré. Et voilà, Tshilombo a grave situation, et voilà, on a compris, c'était pour ça, pour
bénéficier de cet argent oyo ba promettre na nani ba promettre na OMS, Organisation mondiale ya santé, a promettre ya lobby ce qui yo na rangwana, tu dois bénéficier cet argent. Alors il doit compliquer, créer des histoires, créer des cinémas pour être à bénéficier de cette histoire ya owana. Mais boyoka nano pour commencer notre émission, boyoka audio oyo. Donc, politique du coronavirus. Alors que 169 pays sont touchés par le coronavirus sur tous les continents, la plus grande surprise aux yeux du monde est l'effondrement de l'Occident. Personne, aussi bien les habitants des pays occidentaux eux-mêmes que ceux du monde émergent ou en voie de développement, personne n'aurait pu croire possible il y a seulement quelques semaines les scènes auxquelles on assiste actuellement dans le nord de l'Italie, l'est de la France ou encore dans les hôpitaux de New York. Même s'agissant d'un phénomène sans précédent, mais pas tout à fait inattendu après plusieurs alertes épidémiologiques récentes. Les pays occidentaux ont les meilleurs médecins, ils le montrent quotidiennement, des systèmes de santé Ndeko Zaliko Benga, arrêtez de nous appeler parce que là, Tozalina, donc Ndeko Bengi, Akati, Audio Nabiso, et voilà, je pense qu'il faut l'arrêter. Je pense que Ndeko Ona, Atika Benga, Cheikh Chapelet, autre moment, pour maintenant, Tozako Bele Lananu, actualité. Voilà. Ndeko Ona, s'il vous plaît, papa, nous sommes en direct. On t'appelle après. Toujours Bengayo après, s'il vous plaît. Dans une heure, toujours Bengayo, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Donc, Bandeko, malgré la virulence de l'épidémie en Chine quelques semaines plus tôt et une impossible coordination internationale, même en Europe où elle semblait naturelle. L'Occident est tombé de son piédestal, sa suprématie qui reposait en partie sur l'image de sociétés performantes, de technologies avancées et de gouvernements plus transparents qu'ailleurs, en a pris un coup. Après la vieille Europe, ce sont les États-Unis qui, gagnés à leur tour par la course folle du virus, révèlent au grand jour le dysfonctionnement de l'administration Trump au lieu de leadership. L'Amérique de Trump a d'abord choisi le déni, puis le repli national, et elle compte ses masques comme n'importe quel pays au monde qui découvre ses vulnérabilités et ses impasses. Et cette situation, Pierre, laissera-t-elle selon vous des traces durables? Elle a déjà un impact, Nicolas. D'abord parce que d'autres puissances se sont engouffrées dans le vide laissé par un Occident en état de sidération. Très durement touchée, l'Italie reçoit une aide médicale de Chine, de Russie et même de Cuba. Et cette aide contraste cruellement avec l'incapacité de l'Europe à lui porter assistance. Ça laissera des traces, évidemment. Tout se passe comme si le déclin de l'Occident, comme ensemble cohérent, qui a surmonté avec succès le défi de la guerre froide et créé des normes qui se sont diffusées dans le monde, était aujourd'hui visible à l'œil nu, plus encore qu'avec son éclipse au Moyen-Orient. Les Chinois se sont passionnés il y a quelques années pour les études sur le déclin des grands empires, pour y trouver quelques signes de l'affaiblissement de celui qui a dominé le XXe siècle. Ils risquent de voir dans ce virus, pourtant parti de chez eux et qu'ils ont initialement caché au monde, le signe que leur heure est arrivée. C'est en tout cas le sens du tapis de propagande en provenance de Pékin. Il est évidemment trop tôt pour prédire à quel rythme et dans quel état nous sortirons de cette crise et quelles leçons les Occidentaux en tireront. L'une de celles-ci devrait néanmoins être l'humilité. Descendre de son piédestal peut avoir des vertus, à condition de reconnaître qu'une page d'histoire se tourne. Pierre Aski, merci. Voilà, mes chers amis, vous venez de suivre comment est-ce que les médias occidentaux pensent. Et c'est à vous de comprendre, mes chers amis. Arrêtez de croire, de penser à tout ce qu'ils vont vous apporter, que ce sont des aides. Attention, vous venez de suivre que voilà l'Italie juste à côté, non loin de la Belgique. Et maintenant, les Européens sont incapables d'aider. Bandeko boyoka na lingala poete, bandeko bayoka na Kinshasa, bandeko bayoka partout. Ba Européens, bango na bango, baza incapable yako s'entraider. Même pour nos masques, pour nos nyonso. Et à la grande surprise, oh, Ange Gabriel, Ange belge à lobby, non, moi je vais aider les Congolais avec des masques, avec tout. Mais pourquoi la Belgique n'a pas commencé à aider tout d'abord l'Italie? Pour comprendre.
Bonjour sérieux. Aujourd'hui parti à émission Oyo. Bandeko. Attention, il y a des vices cachés. Attention, il y a des agendas cachés. C'est quoi au juste? C'est Oyo Babenga. Vaccin Oyo to benga na kombo ya coronavirus et ça lui poison massacre plus les Congolais, c'est une bonne chose pour Nabango. Voilà bandeko bo communiquer bandeko na bino bayeba ke oto ko bundela intérêt bana biso bokeba bazo organiser ko empoisonner bino ba meka bino na Ebola na sida na ba nyonso ba kokate et voilà va passer la vitesse supérieure pour na ba profiter na faiblesse na bino na ko banga na bino la bino ba poison autrement pour vous exterminer nenge mususu. Voilà, merci. Alors mes chers amis, Banansome Kolo Congo ya solete poison wana ezali ko circuler na mabele ya Europe mobimba et balinga même en Afrique poison encore autrement to l'accès bino en image ce qui se passe na bamboka mususu ya Afrique. Il paraît vaccin wana est comme déjà na Bénin. Donc c'est bino yango en image. Bandeko mes chers amis, voilà, on se pose des questions. Les gens nous parlaient des poisons, de tutti empoisonner des gens. Mais c'est comme par hasard. Poison, il y a tutti et disparaître. On n'en parle plus de poison, maintenant on parle tous de quoi? De coronavirus. Akufi na coronavirus. Ayaki na Kinshasa na Tongo, akufi na coronavirus. Akoma kiboya sara kiboye, akufi na coronavirus. Est-ce que ezali coronavirus to ezali poison? Miso nga bofongo la miso bokoyeba na kamonini ezali koleka wana na kati ya masolo oyo bazali ko bombe la bino. Donc voilà, oyo nyonso ezali ko salama na kati ya nini b'Occident ba moko ba perdre pédale et voilà batike les suko ba congolais ba komi Kabila les tuti ba assassiner sous bato na ba poisonté et comme suko kaka coronavirus bokeba coronavirus et ko boma ebele oyo nyonso azana problème na Kabila, problème na batuti aiba déjà ke azali victime ya coronavirus. Mawa bandeko bokeba na yango. Voilà bandeko bana some Kolo Congo ya solo l'actualité du jour. Otako belela na bandeko na biso butu na moike ya solo tozali na problème et tozali na problème ya solo to belela likamo moko to lobaka ke bokeba bino ba pasteur bino ba saleli ya nzambe bokeba zala na bosolo zala mo saleli ya nzambe ya solo soki ozali mo saleli ya nzambe ya solo te tolobaki kala un jour tolobaki ke bokeba fimbo ya nani otobelelaka fimbo ya kekele ya mvuluzi kimbangu eko tarde te eko beta bino toyoki tomoni na miso fimbo ya kimbangu ebandi kotambola ebandi kobeta na kotiela bino kamwa image moko na mokuse botala tata oyo tokolakisa ngo biso tobomba en secret. Papa Michel, on a Aïcha, et pourtant maman Babia Zawana. Papa c'est mon king na Canada. Asana maman Eli Itanga. Kuna na Canada. La France dans la yaka a wonde na parce que azape na makamo na France. Yomo ko ndele bisango. Papa Rita Lema na papa maman yomo to bisango. Top. Na kanesi bomoni tata oyo alali na avandi likolo ya mbeto bakangi ye. Alors tata oyo ba motakalize ye moye to lakito to laksabina obobo ye baye tatango azali nani. Bob surveillez bien. Voilà, tata wana esuki wana te bandeko bolanda tata wana fimbo ya kekele ya mvuluski mbangu ebeti. Tata wana ba motakalize ye ba beti fimbo ya kekele nana beti fimbo ya solo bandeko bolanda. Moito laksabina ngonyo sezalite parce que bana bakotala moito laksanyo sate ya soni. Eza soni meto laksibino bazo sambisa di kolona mbeto
babeti ye fimbo ya kekele. Nani aza kobeta ye? Mama wana aza kobeta ye, mama wana aza innocente. Bandeko boze ba konalize makambo ndenge situation ezali koleka na kati na mokili. Mama wana aza innocente o aza beta ye fimbo, mais moto mosusu moto aza kobeta ye fimbo na kombo ya mvuluzi kimbangu. Ndeko mosusu atuni c'est qui? Okene malembe boko yeba ye c'est qui? Voilà bandeko o wana ezali fimbo ya kimbangu eshi ebeti tata wana. Tata wana kombo na ye Sami. Sami nani? Sami Diangenda. Sami Diangenda. Sami Diangenda oyo papa wana mokambi monene ya église kimbangiste akoyi na motambo ya mvuluzi kimbangu. Toyebisaka bino ke ekosuka wate ekozala grave. Voilà, obomoni boyebi bato mosusu bayoki yoki yango, mais biso moko tolakisa bino yango clair eza te, tocamoufle yango plus ou moins bolanda yango na ba réseaux sociaux. Etamboli soni mokili mobimba eningani ke tata wana na kombo ya Sami Diangenda ya église kimbangiste azwi fimbo ya kekele ya nguluzi kimbangu ke babanda makambo wana banda kala basalaka yango banda kala oki mwasi wana aza kolobela ye obima na mwasi boye obima na oyo boye nde yebisaka camarade na yo boye pasteur mosusu wana kimbangisi boye asalaka boye basambisi et après baniki ye fimbo boyebi bino moko. Voilà, eleki un nouveau groupe de milices créé par Paul Kagame. Un nouveau groupe de milices créé par Paul Kagame au nom de FIAR. FIAR, groupe moko ya sika Madine Kigali. Et bimi na Kigali me ba créer yango à partir à Calais. Calais mboka eza na kati ko Congo. Alors, ba créer groupe ya sika ba milice. Groupe ba sika milice ba lobi que ce sont des Hutus. Boyoka bandeko. Ce sont des Hutus. Oyo ba créer groupe na bango, ce sont des Hutus qui veulent rentrer au Rwanda. Botala obwenge ndenge ezali koleka. Tozuli binango na ba source na biso na kati. Groupe wana elingo kota na action bolanda. Et alors, ces groupes oyo ba ko benga des Hutus qui sont au Congo va créer un groupe de milices et décision na bango rentrer au Rwanda. Et alors, la stratégie du groupe est que va attaquer ba village oyo proche ya Kigali, proche ya na frontière ya Congo na Rwanda. Groupe wana bako sala nini bako banane ko attaquer ba village oyo tout autour ya frontière ya Kigali oyo na kati ya Rwanda oyo na frontière ya Congo na Rwanda ba attaquer yango ba lobi ah bon bitumba ebandi. Voilà, o Kagame a préparé au bwenge oyo boko yoka makambo leka mikola sema. Donc c'est-à-dire que la stratégie à Paul Kagame, c'est-à-dire à partir de ce groupe bako koti sa bango na keki bakeko kende tiba koti na kati ya Kigali apna pa Kigali na frontière ya Congo na Rwanda ba beti ba masa beti ba minduki et ba replier. Ce sont des doutes. Elle bako beta. Voilà, Kagame a joué une stratégie où tu pas français pour justifier la cause ya ba ya encore bitumba izala encore makasi na Congo. Non, voilà, ce sont des Tutsi-wana de Hutus oyo ba utaki Congo ba keko bunda keko attaquer ngai na village et ba Tutsi-wana ba Hutu-wana ba kimi ba zongi na Congo et je dois aller les chercher. Voilà pour justifier encore évasion na kati ya Congo. Voilà la stratégie au Paul Kagame alingo cha na kati ya marche ba pesinga yango lelo balbi ah papa c'est grand Paul Kagame a préparé ndenge nini akokota na Congo encore une fois avec l'armée encore ya na ba armement oyo Kagame a promettrier na ba allemand ba promettrier ba ko pesa ye pote attaquer le sous boy binomoko bandoki balembaka te azo mona za ko pola mais azo continuer toujours koya na ba sisba je wana poete ameka ko troubler pe na kati ya Congo. Mais dans l'entretemps nakanisi binono suboza ko yoko bolaki biso ce matin boyoki oyo toko benga comme représentant ya ONU, représentant ONU a lobby nini asengi la paix. Asengi la paix à lobby ba groupe nyos tuwana oyo armée tout ça bo déposer ba arme na bino tolingi la paix tout ça. Mais dans l'entretemps Paul Kagame qui est l'air a préparé ba stratégie. Donc attention mes chers amis, et allez distraction. Tout ce que vous a dit dans la journée oyo l'ONU
aza kolobeza distraction. Dans l'entretemps, bazo préparer ba massacre na Congo et ce sont les mêmes personnes bazo ya poete bakosa biso ke. Et voilà, biso tozali na biso na tolingi la paix. La paix balingi ango tepo balingi nde koboma ba be na Congo. Voilà bande ko bana somme ko Congo toyeli bino video oyo bolanda yango atantuma. Voilà bande ko sorry bolimbisi. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui s'est passé avec ces enfants? Bolanda. Et le connaît lesquels banawana. Excusez-moi, mes frères, bonsoir à la famille. Bon, je viens d'avoir cette image-là en provenance du Bénin, d'un ami qui m'a envoyé ça, que les vaccins, quand on nous a parlé, ça a passé sur les réseaux sociaux, c'est déjà arrivé au Bénin. Voilà comment on a fait ça aux élèves dans un établissement au nord du Bénin. Et voilà comment les enfants là, ils sont menacés, ça les gratte. Donc, c'est traduit en langue. Voilà pourquoi je retraduis ça en français pour que tout le monde comprenne. Donc, c'est dans un établissement qu'on a vacciné les enfants. Voilà comment les enfants souffrent. Donc, faites attention et n'acceptez pas. Faites attention, n'acceptez pas quoi? N'acceptez pas le vaccin. Voilà effet il y a vaccin voilà et ça la Bénin. Là c'est la carte à Bénin. Voilà les enfants oyo bazui vaccin par la force. Voilà les enfants na Katia Bénin, Bazaï va victime, et tandis que les Tozo Koloba Awa, l'ONU est en train de nous distraire dans l'entretemps. Vaccin et côté déjà la Katia Bénin, avec la complicité, il y a gouvernement, il y a Bénin. Et voilà, et côté, ces gouvernants, vous savez, ces dirigeants-là, ils aiment bien l'argent. On les impose, on leur donne l'argent, ils font tout ce que, voilà, Baka déjà, Bana Baza Kolela. Alors, Congo, attention aux écoliers, attention bazana bandaku, attention à bino maman, tolobi déjà que préparez-vous. Na tango yoki que quelque part, batumo baye, na bilamba, au biso, l'hôpital, la maternité, bon alerter ba jeune, bon joie, oyo ba ko benga ba pine, bo tumba bango. Comme ça mokile ko mona ke oui, ba yaki po ba boma bana na biso to tumbi bango, légitime défense. Na kanisi bonandi biso bokebi nyonso. Oyo landi na bokebi nyonso apanza sango wana na bandeko ne mususu oyo bazali koyoka oyo bazali koyeba les dangers oyo eza koya na mabele ya Kachopa Africa que ezali grave. Et donc c'est à nous de se protéger entre nous pour na ko éviter babiloko wana esalama. Voilà nouvelle mususu oyo elbiso lelo balobi nini bolanda nouvelle oyo tozui kaka na bapokwa oyo balobi nini elekaki. Bonjour. Nengeka na Ipsabino et ça na likamuko zo lekana Lubumbashi. Lelo toza le 24 mars 2020. Message vocal on a salé on a musala, na salé on a siko ba 11h35. Donc eza boy. Et motunyo so ka message partagé, OK? De façon que ils allaient que yoba kunsu ba yoka quitter na minute na Lubumbashi likambo yoto le kalelo eza ba parents na ba beninga bazo informer nga bazo lela makasi likambo yoto ko le kalelo eza que eza na groupe moko ya basi bazaki na kati ya bus bikande bakenda ba voyage na Kasumbale Sabwe na kati ya bus bamoni mwasi moko libanda telemisi bus alobi na bus oyo na linina bimisa bateau nyonso baza na ba mèche na ba plante basa batu na ngai bango nyonso naza na bango besoin de temps bana basi babanda kodiscute bato nao na sens nini mosa babande komona kwandoki lokwa motu kaka ya mystique de temps basi babanda kodiscute na minute 30 ou 40 bafille
bafille na bamaman badisparaître na Lubumbashi. Panique totale côté na Lubumbashi. Na aza na baparents na Lubumbashi. Nde na esi makambo komona nga joli mwanza. Na aza na baparents na Lubumbashi. Mama na nga tubenga nga zolela. Nde yango na bengi sikoyo bozwa ngo penza la légèreté. Nyonso eza parmi basigne de temps de la fin. Yesu alingi azonga na yesu vérité. Oyo akoko message oyo abomba mpona yemi kotapesa baninga. Yesu azozonga bata bameshe bamanzaka milai babi tozotikala. Bandeko bokolingaka totikala mpona bameshe bamanzaka milai. Voilà bandeko wana eza message oyo mama wana alobi bablobi tolekisa yango ke elekele Lubumbashi disparition ya ba femme na ba fille na kati ya bis alimwe pote ndeko wana ndoki wana abengi bango alimusi bango na kati ya bis oyo bazalaki. Voilà biso toyaka wana pona koloba oyo ezali koleka na kati ya mokili. Voilà bandeko na kanti mingi kati na biso bamonaki image oyo mingi bamonaki yango te mais sengeli na biso ke tolakisa bino yango e bon te expliquer bino nini ezali koleka na sima ya image oyo bolanda. Oh, image yango elimwe bolimbisi webi moyen technique na biso ezali wana biso le plus important to pesa bino information ezali te toya na ba technique moderne soki ndenge nini mais ezali important ke boyeba nini toyeli bino na mokolo na lelo. Voilà bandeko. Obrigada por estratégias novas, Senhor. Aleluia. Senhor, pela linguagem alcançando. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Image wana batebele ba moni yango, na ninga ine expliquer bato ba yebi yango te, o ba yokite nini, baza koloba wana, image wana eza na kati ya Brésil. Ce sont des Brésiliens, oyo ba sambelaka, ba yebi ke ils n'ont pas affaire avec des Congolais, ba yebi ke bango na kati na bango, la plupart ba mindele bele baza na kati ya Brésil, ce sont des Africains. Ba yebi yango ke origine na bango ezali Congo. Alors, basangana ki bango tout, basenga ba rendre Congo invisible. Liboso ya Satan, liboso ya diabulu, oyo azali ko nuire Congo. Voilà, yango wana basi wana, mama wana na batata wana, basangana ki po basala action wana, po basenga na nzambe ki Congo ezala invisible. Munguna amona Congo te ndenge boyebi, ndenge bankala bankoko na biso pe bele, babane ko sala yango. Po mboka babane ko senga na nzambe mboka na ngai ezala invisible munguna tako ye amoni akokoma wana akomona ngote akomona kaka mai. Voilà action wana bango basali yango wana bandeko yo bazaki na koyima yima. Voilà réponse na bino yango wana. Voilà bandeko bana somi ekolo Congo na kanisi bandeko ebele babeteli biso masolo bamoni na kati ya mboka oyo tobengi na kombo ya Congo na kati ya Grand Katanga na kata na kota Moba bamoni drapeau ya Zambie epiki. Et bandeko balobi qu'est-ce qui ne va pas, comment drapeau ya Zambie et sala na kati ya Congo. Alors allez-y comprendre mes chers amis toke na musikate toke na lombango. Drapeau wana epiki parce que boyebi ke bozaka na Tanzanien. Bozaka na excusez-moi bozaka na Zambie moko aza na kati ya Congo obo adopta obo pesa Katanga. Oyo na kombo ya Moïse Katumbi. Azanani, azali Zambien. Ne regrettez pas comment bomona drapeau ya Zambie est éliminé na kati ya Congo. Donc voilà, comme ba territoire au déjà oyo Moïse Soriano azolinga zwa. Donc des autres de Karakati ya Moba, Moïse Katumbi, Kabila, Zoé Batouara Nyoso bazali na kati nango avec des Belges complices na kati nango pour ko bakal nzeke bango bazo parti wana et voilà bazo kosa que eza ba Zambien batu bakangi eza ba Zambien te ezali bango ne balingi bakanga parce que pas Zambien. Allez-y comprendre. Voilà bandeko bana somi ekolo Congo toke na lombango pote totike na pe papa ma follow na mama Congo na kanisi ba luka moye déjà ko belama pote ba bisa biso bandeko suivez-moi mes chers amis. Il y a quelque chose qui s'est passé la date le 18 mars. Le 18 mars, qu'est-ce qui s'est passé? Na kati ya mboko babengi na mboka babengi Salt Lake City Utah.
eloko nini eleki kuna na kanisi bato baza na kati ya États-Unis mingi bayebi mboka wana oyo tobengi bapesi nga kombo nayebi yango te Salt Lake City Utah. Mboka wana ezali mboka ba Mormon, siège munene ya ba Mormon nyonso ya mokili. Siège na bango eza na mboka wana. Oyo alinga oke abendaki belection na Obama azalaka wana na mboka wana. Mboka wana ezali siège munene ya ba Mormon oyo basimbi makambo nyonso ya oyo ya ba Mormon oyo ya mokili mobimba. Siège na bango ezalaka na mboka wana. Basala monument moko ya munene ya mulai en or. Or bazwaka na Congo basalela ngo monument géant. Monument wana bapesa ngo kombo trompette. Eza en or. Ange moko asimba trompette. Tozo image yango na zwi yango na nte na koluka na kotiela bino mbala sima so tomoni image wana toluki yango tozwi photo wana te. Voilà monument wana munene en or ya mulai or massif. Alors, le 18 mars 2020, Kobanda Tongo Tipokwa, tremblement de terre et betaki na mboka wana à plusieurs reprises ya makasi. Monument wana yaba Mormon na seo pom ekwe. Ba immeuble, ba magasin ba nini epanzani. Mama oyo azala kata mboka wana bengi ngalobi papa o tuzo ko mona wa ezali miracle. Tuzo mona ko penake to komi na suka. Donc, le 18 mars, il y a quelques jours, passé à Elekatiwana et détruit tout tremblement wana et Salamaki Mokolomobima le 18 de 7h13 du matin, tina pokwa. Et alors, le 23 avant-hier, tremblement de terre et où se répétait toujours na mboka wana oyo et buki suba biloko et belé et batuazo comprendre tout moi vraiment que et comme na suka. Et voilà. Na kati ya media na bango balakisaki kamo ba image mususu o baza ko mona penza que non le grand dragon moka bimaki kuna aza ko faire bouger mabele ba moni balobi que non to moni pena dragon aza ko ningisa mabele comment bazo comprendre te makamongo utu api baza ko banga. Donc événement o wana euti ko leka na mboka Utah Utah et outre les kakuna o mboka siège ba Mormon ezako bangi sabango et bango bazo comprendre te basrani baka ba attaquer coronavirus to ba bundisa tremblement de terre na dragon o ebmed bango na kata mboka wana. Donc les Mormons, les grands Mormons de ce monde sont frappés. Il y a des églises de Mormons na kata au Congo ba tongango ebele na mbinza partout le monde d'église moi toko avec beaucoup d'entretien. Ce sont des églises de Mormons. Boyebi bango baza même na ville baza partout. Voilà babani ko frapper bango kuna na kati ya siège na bango ezako yinde la bango en ce moment. Voilà l'actualité hôtelière kibino na mukuna lelo papa ma follow mama Congo lo sako pa ina bino malo bombo kabino nini boyeli biso na mukolo lelo. Le sako papa Sayala, le sako mama Congo, le sako bandeko nyonso bazolanda biso ba mama Congo bazanga te bazala toyo pembeni na lolaka ya mvoluzi topesi pe lusako mingi na armée nationale ya peuple Congo bapika mpiko eza bitumba makambo ya kolashe eloko eza te bitumba toloke nango tina suka ya pas négocier il y a pas à faire de repli il faut attaquer jusqu'au bout tombel tondi kutonda to sengi nguya nyonso ya nzambe mpungu ekita yango wana na kopesa nkembo na nzambe mpungu matondo mingi na molusi kimbango na bakoko nyonso bazobundela biso parce que mikolo ekumi ya suka mpona bango mpona biso mikolo ebandi kobanda mpona lobiko na biso mpona bango babandi okoma na suka engeta ya solo papa Sayala na kobanda kaka na tokamwa révélation okuti koloba boyebaka bandeko le 18 mars 1921 ezalaka mokolo oyo Mvolusi Kimbangu azwaka molimo ya nzambe elati ye alobi bongama obanda mosala na yo mpo ya kobikisa bana oyo natika na kati ya mabele yango wana ezokosala baembolema wana ye moko Mvolusi alobaka na kobanda bitumba na libanda na koya kosukisa yango na kati ya lopango na nga moko
ya wana bozo mona be événement wana matele so biza bango asala mais ba yebi bien que za ka bango te pour ce faire réaction wana tozwi ba révélation moko euti na Vatican azoko trembler Vatican akomi na bulu ye te message ye boye bazoloba na notaki yango na français nakende na ndongo na koloba qu'est-ce qu'il y a là-bas. Sachez que l'heure est arrivée où nous devons tourner notre regard en Afrique, qui a toujours été un continent sacré. Pour vous qui aimez la parole de Jéhovah, de Jéhovah, c'est lui de Lucifer. Jéhovah, c'est lui Elohim. Jéhovah, c'est lui Melchizedek. Jéhovah, c'est lui le Père. Il y a Église abrahamique. Le Père, il y a les chrétiens, il y a les musulmans et le judaïsme. Jéhovah, que son évangile qui mettra fin aux ténèbres qui nous environnent viendra de l'Afrique. Alors, allez-y comprendre, balodé à mon accord. Évangile, vous terrifiez, vous en Afrique, vous nous citez pas télévi. Yangwara bazobanga. Il voit plus bien dire que il dit que Israël connut esclavagisme historique pendant plusieurs années, pendant des siècles, était en Afrique. Vous voyez bien que l'objet pour le qui n'a pas Sahel, origine Nabicho, pour le on a évité ceux qui parlent l'année, ma pour le lobby. Parce qu'elle est sur le pas, il n'y a pas Sahel, le lobby. Croyants et non-croyants, il y a Jéhovah, plus question de nous voiler la face et cacher notre vérité incontestable sur... Oui, il faut aller éclater, la vérité est éclatée au grand jour. L'Afrique, nous voulons à tout prix, l'Afrique, nous voulons à tout prix rabaisser est un réservoir, est une réserve de l'éternel a mis sur place, qui enrichit le monde, qui enrichit le monde de tout, dans tous les aspects de la vie courante, la vie politique, scientifique, économique et la civilisation. Papa, ça est la nouvelle que nous sommes la seule et la première civilisation, Oyo, et votre la civilisation, Nyonso. Avant nos civilisations, nous sommes arrêtés. Nous sommes pas comme avec Oyo. Nous avons continué à nous voyer. Mais à ce jour, nous fermons les yeux, faisant semblant d'ignorer les valeurs nobles qu'incarnent les continents que nous reconnaissons comme étant les berceaux de l'humanité. L'humanité, c'est l'eau, les aliments de l'humanité. Dans mon bazar de Grégor, c'est un peuple intermédiaire, bazar humanité. Plus loin, il dit quoi? Arrêtons de brandir une image négative de ce continent. Maintenant que vous êtes avertis, détournez-vous de méchanceté raciale. Sinon, vous allez vous retrouver dans un gouffre sans précédent. Gouffre sans précédent, alors, il dit quoi? Aujourd'hui, je peux conclure que l'Éternel Dieu, pendant la création, il avait posé ses deux pieds au centre de l'Afrique. Papa, ça y est, la Bible dit Bino. Benzami Yamoko Afrikaka. Afrikaka Yamoko. Papa Moko va reconnaître. À l'époque de Joseph, tous les pays des Assyriens, le pays des Assyriens, était frappé de la famine et sont partis en Égypte antique. Vous voyez que l'Égypte antique est allée bien au Congo. Et nous sommes jamais esclaves. Il y a
en Afrique, plus précisément à la source du fleuve Nil, se trouvant le bassin de le bassin du Congo-Kinshasa, où le Christ tant attendu est déjà là. Il mange, il boit et il parle avec ses compatriotes. Ma compatriote na biso, ba mama bandeko be na Congo, botika binzambi nzambi. Boyoki nzambi atiti, abandi kosolola na armée nationale à peuple Congo, ba compatriote. Bino muzana bobungi botika ba pasteur, botika ba église, kala komoni ba pasteur mususu, ba motakili, comment on dit? Motakalisé. Voilà. Botika ngonga ebeti ebelani. Moulousi a télémi, Bakoko a télémi. Dernière phrase à l'origine. Son étoile brille avec un éclat glorieux. Alors, pouvoir ipso facto son règne triomphal. Alors, Bandeko, allez-y comprendre. Message Oyo, dans le moment où on fait Bakoumi na Souka. Mais que beaucoup batia en or. Or wana ezali na milimo ya bakoko na biso. Mama koko nzinga, bakoko nyonso ya basi. Parce que bango bazalaka les femmes leaders na royaume Kushi. Avant bazongo na royaume Congo. Bazalaka kolata toujours or na or. Tala ndenge basatana baye koyiba ba or bazosakana nango. Wana premier point. Deuxième point, wana tokiti na se. Il y a un Français, comment il dit, oui, les satanistes français ont directeur général, directeur international. Moi, je le conteste de dire international. C'est un directeur régional européen ou asiatique. Nous ne sommes pas internationaux. Le directeur là est allié. Il est directeur international, soi-disant, des instituts Pasteur, qui indique que l'anomalie africaine est terminée. La diffusion épidémique du coronavirus dans le pays chaud, comme l'Asie du Sud-Est ou l'Afrique subsaharienne, s'est faite avec du retard. Mais elle n'a rien, elle a bien, oui, elle est bien là. Reste à connaître son ampleur. C'est-à-dire, pour la bango, la zoko tinga makaka, on vient sur la salle imbene, papa, ça va la qui n'a moi, c'est-à-dire, la zoko multiplier ma stratégie, mon sous-sous, dans le système, il y a ma vaccin. Papa, ça va la route, la image, bon, on a béné, dengue, pour vacciner, bana. Soyez vigilants, ne prenez rien, que ce soit pour maladie, c'est où une pharmacie. Que ce soit vaccin, dans ma belle Congo, il y a des médecins sans frontières. ONG, monsieur Sezoko, il y a des Alabamanelo, des dispensaires, des centres de santé, valider ça, Fondation Bourgoin, ils ont la liberté, ce qui est marché à liberté. Fondation Clinton, ou bien Bill Gates. Eza na Kinshasa, bomuka yango, toza na tina na bango, toza na bitumba, il faut aussi la na bango. Alors, pour ya Souka, ezali aussi, na obena ya pauvre français, parce que, il a vu, motema malamu ya kodénoncer ya kodubake, virus bimi, bakuki pour traiter yango na chloroquine. Alors, il est attaqué par la français pour la nina yo bimisa biloko ande wana, il est menacé de mort. Pour Yasuka, ils allaient toujours comme à l'époque coloniale, avant l'indépendance et comme après l'indépendance. Au général Kassongo, il fait toujours le sale boulot des colonisateurs occupants, comme il y a 60 ans derrière nous qu'on a dépassé. Il fait tabasser tout transporteur qui dépasse le nombre de passagers indiqués. Alors, il ne faut pas leur taper par le chicote. Parce que vous avez un état de droit où il y a des lois. Pour un autre papa, c'est là. Dans combien de vous ce qui m'a maman, qui m'a vite, n'a pas eu malouba, ingeta.
Matondo papa mafolo ya solo eketo beta kambela tolobaka. Mes chers amis, botakata j'aime pour ça la bien ya solo papa mafolo abimisele bino o tolobaki depuis tolobaka malobango nyuso ezokokisama. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est à vous otopesa kabino bozala bozango avec beaucoup d'attention que ekosalema et loko koleka ezate ekosalema kaka awa yango bo edeba na bino. Bon sauver bandeko na biso, bon sauver tous se sauver, c'est-à-dire quoi? Tous dans la prudence. Tous ça bandeko. Nini toluba ke salamate. Maloba nganga. Nini na loba o e salamate, bo bisangai nini na loba o e salamate. Nous tous ça koloba eza okokisama. Donc c'est à nous tous doit peu mayele ba maman bino ba maman ngai. Bo banaja ko te abana. Après la période oyo, même dans 2 mois, même dans 3 mois, moana bendana. Mama Congo lo soke pa na yo malobo mboka yo toka yo. Losako papa mafolo, losako papa saela, losako bandeko nyonso ba belemi ko landa biso na poko alelo. Basango to meme bino na poko alelo eza pasi eza mao vraiment bato yo ba Monique bayaki na maele moko ya koluka ko exterminer vraiment batu na maladie oyo ya coronavirus bayaki nango na ba façon nyonso mpona koluka ko exterminer vraiment batu mais ba plan na bango wana esali échec parce que lokola batu nyonso bazo adopter que Camokine ezali maladie oyo guérir virus wana. Papa mafolo okanga micro na yo papa mafolo to olongwa na ligne parce que eux chama kelele. Toke mama Congo. Okay. Lokola ba adopté que Camokine ezali kisi contre virus wana. Alors ba dimisi lisusu virus mususu donc depuis un moment virus mususu ezosala vraiment ravage kuna na Chine kombo nango antivirus virus wana ezopesa ba fièvre ezosala ba hémorragie nasale ba hémorragie moko ya makasi et puis ezo attaquer directement barin donc ce qui est attaqué directement barin. Donc, la Chine, la biso nyonso toyebi, excusez, ata ba enregistré ba mort na pandémie. Bazo bomba, mais ba mort baza déjà ebele na deuxième virus soyo, ezo se caractérisé par ba saignement, ba hémorragie moko ya makasi, ba moko ba hémorragie ya makasi, et puis ezo attaqué directement barin. Donc, ils ont vraiment, et puis ils ont ça hémorroïde. Donc, ils ont vraiment, et il y a makasi, donc, il y a du sous. Alors, jusqu'à ce que va trouver Kishinango, pour que finalité nango ezaka ke loko moko, donc, bazolinga ba obligé vaccin na bango mokili mobimba donc ezali eloko moko obligatoire. Vaccin wana ezali na forme ya bapuce wana ndenge bazoloba soki batie yo na nzoto parceke bato mosusu neti na arme bato mosusu deja babandi kosalela yango soki batie yo na nzoto ezosala neti koreanime koreinitialize nzoto na yo nyonso donc bango bazomona yango keza malamu me biso nyonso toyebi keza la marque de la bête donc bazolinga kopousse biso vraiment na koaccepter vaccin wana donc eza kaka biso nyonso vraiment il faut tozala na bokebi ndenge totelemi biso nyonso contre maladie oyo ya coronavirus nazomona vraiment français vraiment mingi vraiment le peuple français mingi résistant na bango batelemeli mpenza virus oyo na ndenge moko ya makasi de telle manière que bazomona moyen nini ya
koboma bato lisusu eza te ndenge basalaki wana koboma bato mawa kaka mpona bazoba bandeko na biso oyo bakendaki na concert ya Fally bango nyonso bakendaki kolokota maladi parce bandaki koinsiste que concert wana ezala bomonaki badéployaki makambo wana nyonso parce que batiaki deja bapion na bango kuna mpona maladi wana epanzana ekota ntina mboka na biso. Donc le but oyo batiaki concert wana ezalaki te mpona koya koendormir biso wana diaspora, mais le but principal ezalaki ke maladi wana il faut ekota na mboka na biso. Donc moyen oyo bango bamonaki ezalaki kotia bato ya maladi na kati ya concert wana bazala na contact ya bato, surtout basiblaki bato mingi bajournaliste bato ebele vraiment oyo ya gouvernement, bato mingi oyo bakufi oyo tozoyoka bakufi la majorité bazalaki na kati ya concert wana. Donc bazo mpe bamisusu mpe bazoboma bango na bapoison, bamisusu mpe bazokufa, mais mingi oyo bakufi jusque là toyoki ezali mingi bakufi na bapoison. Donc bien que bazalaki na virus wana, mais la majorité ce sont des gens oyo baza quand même na mbongo, baza na mbongo oyo bakoki kosoba bakisi neti kamokini ntango bato nyonso bayebi ke kamokini ezobikisa. Nazomona moyen te ke un sénateur oyo ayoki ke kamokini ezobikisa akoluka kose faire soigner te asomba kamokini wana ebikisa ye ke andima kokufa. Donc bino moko kaka boresone likambo wana. Bato bakufi eza vraiment neti un médecin oyo docteur soki Didier Bandombolo wana azalaki un médecin pratiquant oyo ayebaki ke kamokini ebikisaka. Et puis bato oyo bavandaka na ye balobi ke ye moko azalaki deja komela bakisi akomaki na ye presque malamu, mais bazokamwa ndenge akufi wana. Bino moko bocomprendre kaka batuti balekani na nsima. Toyebi te vraiment la raison pourquoi babomi bango bongo, mais toyebi te. Toyoki kaka mpe ke lelo Zakari aza vraiment na soins intensifs, aza na coronavirus wana. Et puis toyebi ke ye problème na ye azalaka mpe na problème ya diabète, si je ne me trompe pas. Donc tozotala kaka makambo yango ndenge ezoleka na bato yango mpe moya koyokela bango mawa lisusu eza te, parce que basi batrahir mboka. Ntango batrahir mboka oyo ezoyela bango eza baconséquence ya batrahison na wana ezalaki ya liboso. Ya mibale lelo communiqué moko officiellement na Kinshasa bazoloba baza na 45 cas ya coronavirus na officiellement 4 cas ya DDC. Alors sur le 45 cas wana eza kaka baoyo baza na baposibilité ya kokende kosala baexamen kuna na INRB. Ebongo bana na biso oyo bamamelo bakendaki kovandela bango kuna na kati ya orphelina bazoloba te. Donc wana evandi swabala, donc moto azoloba te. Bandeko mosusu kuna na masina ndenge oyo bakendaka des fois kozwa biloko kolia na bana wana bango mpe baza infecté. Donc bato bazoloba te. Bandeko kuna na bandalungwa bandeko mosusu baza kuna, donc bango bazokonte kaka bato oyo baza na mbongo oyo baza na possibilité ya kosalisa bateste kuna na INRB. Et puis bateste yango eza gratuit te. Donc botala kaka mboka na biso wana bato bakufaka deja na nzala ya kolia kutu ezomona te bongo ya kokende kosalisa teste wana na INRB ekokokozwela yango wana kuna eloko ya gratuit eza te. Namonaki kutu lelo Chilombo azosenga solidarité moko national bato nyonso bakontribue $1.
mpona maladi yo ya coronavirus. Vraiment bato bazosakana na biso ebela bambongo wana bazoyiba bazosenga lisusu pauvre population wana bakotize ba $1 bakoswela yango wana mbongo wana bango bakoswela yango wana ba $1 wana ya kolia kutu bazalaka nango te bamonanaka nango te emonanaka te bato baliaka des fois par semaine bakoma kolia des fois 4 fois par semaine donc les 2 autres jours bavandi kaka nzala nde mwa bato mosusu bakolia potopoto kaka ya masangu sama bape kaka banda ntongo ti butu soki baa na sukali te batie mungo na kati donc eza mpasi bato bazosouffrir silombo azoya lisusu kosenga basala solidarité nationale kuna na kinshasa mutu nyonso atia $1 tata oyo vraiment azosakana na biso ebela mbongo azoyiba ifo mona mpenza ke tata wana aza na boulogie oyo ya makasi ebela mbongo oyo ayibi soki ata kabila to bato mosusu bazoboyaki abimisa mbongo ya leta ebela bambongo ye na bandeko na ye bayibi bakoki kobimisa ta ndambu te vraiment baafrete yango mpenza to babongisa eloko moko batia neti centre moko batieli bato gratuité bato bazoyaka kosalaka banini na bango baekipe yango basali makambo nyonso mais rien vraiment eza mpasi tozopesa bino bandeko ya bato oyo bakufi ngai na kobenga bango bandeko te bolimbisa nga parceke mpo na ngai bato oyo batrahir mboka nakoki kobenga bango bandeko te epuis ndeko oyo moko akufaki lelo na ntongo bakutaki ebembe na ye lelo na ntongo azalaka awa na France nkombo na ye Egide Zangamoyo alors azalaka awa na France epuis akendaki Kinshasa mikolo eleki bon ngai nayebi te bandeko na biso ntango aza amonaki ndeko wana mosusu aza na coronavirus te bakangi ye na kati ya bakangi ye baandimisa yeke aza na ye akokaki kokule te ke vraiment nga mpe mutu nauti mikili naza en danger amitiki kaka wana toyebi te balobi coronavirus bapesi mpe badetail te soki abandaki kosala bafièvre soki asi akomaki deja na eta moko ya baproblème ya respiration donc balobi mpe eloko moko te kaka ndenge wana donc tosi toyebaki oyo ya Dedi Bandubola oyo azali leki ya ministre oyo azalaki leki ya ministre ya économie et puis Papi Kebanda oyo azali leki soki ya moto oyo ya sénateur oyo nani toleka lombango mama Congo toleka lombango tolopesa baletela bango te Joseph Mukendi oyo azalaki conseiller ya Chilombo et puis Egide Zakamoyo oyo aza mikiliste oyo auti kokufa donc eza vraiment matata mingi makambo yango donc eza kaka bandeko biso appel oyo tozolance na bandeko na biso nyonso bazalaka awa na poto toyebi ke bakangi nzela donc poza na possibilité te ke bokoki kozonga mbala moko mikolo oyo parce que bafrontière eza ya kokangama donc boza enclavé en tout cas tozosenga bino vraiment ndenge boza kuna na Kinshasa bokota vraiment na se ya mai donc bolimwa ata na bafamille na bakartier oyo bovandi oyo bayebaki ke mikiliste aza awa limwa kende na quartier mosusu oyo bato mutu moko te osali profil bar mutu moko te ayebi ke oza mikiliste parce que bino nde baza koluka parce que baza vraiment na besoin ya kobimisa population vaccination donc bazolinga bazala na raison moko ya kosala ke vaccination wana ezala obligatoire
babanda kokotela bato na bandako na basoldat mpona kobimisa bato bazwa bavaccin. Donc bazoluka moyen wana. Bino sikoyo baza na somo na bino te parce que bobayebi ke boza les gens les plus dangereux. Soki boyeya kobalukela bango koloba makambo nyonso boboni kuna, donc bakoboma bino. Merci. Donc bozala vraiment la bouquet. Merci papa. Matondo mama Congo ya sorete. Ce qui se passe au Congo, c'est à nous. Il y a quoi aider bandeko na biso oyo bazali en difficulté. Mais bandeko ngo bayoka. Ceux qui baza koyoka tato beleli bayoki te bakozala ba victime parce que lion azali ko sionner tout autour na bango oya ko kangana libanda akei. Alors tolobaka bayoka kate ceux qui yoki te biso tolobaki toleki. Pourquoi tout na question bandeko tosonga en matière ya vaccin. Bolanda bandeko po eza important que moko na bino ba mususu parce que ba mususu ba ko kansa ko kota na ba doute. Balobaka na français les doutes profitent à l'acquisé. Ceux qui beaucoup de doute et profiter na acquisé. Mais tout na biso moko tozala na mayele. Virus oyo est attaqué Chine. Et bomi 2 millions de personnes na Chine, na Italie et ailleurs. Mais pourquoi bateau va créer vaccin? De ne pas commencer qu'on pèse un vaccin na Chine où il y a plus de victimes. Pour nini ba pesa en Italie vaccin où il y a plus de victimes ou en France na bamboka mususu. Voilà, vaccin gratuit et banni en Afrique. Est-ce que vous avez compris cela? Attention. Attention, on ne alerter on bino que vaccin on a cadeau té, vaccin on a des cadeaux empoisonnés. Alors, c'est pour exterminer bande qu'on bino ba o bazana ba comme yoka kate ba ko kende. Tala bana pas du vaccin ba comme ko trembler. Comme ko mo kosa na nzoto donc oyo ko yera bango lobby to yebite to ko yebate parce que ba keyi pona nani parce que ba kondamboka na bango ba tueta kiavo. Et voilà les gens se posent la question pour nani ni ba participant mingi oyo ba kendaki na kati ya concert ya Fally Ipupa ba koti baza ba victime ya makamboto ko lobalo coronavirus ba koyi na piège en comment. Effectivement là dedans tout était bien préparé pour votre information. Va préparer avec la communauté africaine. Bango va pas intéresser les locaux. Donc les communautés oyo sur africain ba ko yana kata concert wana voilà ba tali bosso ba ko sala ba victime ya eloko coronavirus et voilà va préparer qui a bien ba tia qui a déjà na kati ya disposition ya ba africain. Voilà wana et ça qui prévu bateau ming bozo ko baza ko lela ki azala ki na concert et a comme un problème a sepele ki na concert a comme un problème zo kate ba préparer ka ngoke ba banda di bozo na ko massacrer ko exterminer na kati diaspora et zo africain plus o bazala kati diaspora ba combattant ba résistant ba ko na piège wana ya coronavirus à partir ya concert leur kobima parce que le frère les amis entre bango et ko na kati communauté. Et voilà, c'est pour cela que Balansaki virus wana na salle, il y a concert, il y a Fally Ipupa. Vous avez compris? Donc, Balansaki on a quatre concert Fally Ipupa. Et beaucoup des Africains, ont basé ko kwe na katia et le kwana, et ils ont la malédiction. Ils ont la malédiction parce que ne comme susu balobela ki ayoka kitaki ko approcher moto yo azala kinango, moto yo aza na katia quand ya batu msusu wana et akoyi victime ya système wana oyo ya contamination. Voilà bandeko o azana quelque chose à kobakisa pour na ke azana o ya koyi bisa biso nkona lilo. Voilà ba numéro mi ba téléphone za wana 0032 465 883 052 ou 0032 466 110 180 12 ou 192. Voilà, beaucoup benga 2 minutes. Tu en as besoin, il y a 3 personnes. Oyo, azana quelque chose à kobakisa. Alobela biso, nini, mazali, koleka. Nakanisi tolobela kibino yango. Nakanisi ezali kosalema. Namabele kolo Congo. Makamunionso oyo, ezali koleka. Bozali komona yango. Ezali ko pesa pasi. Mais, tozana choite, il faut to accepter yango. Tolingaki ezala ndenge wana po surtout zo ba précaution bien avant na kanisi tolingaki ko épargner ba vie ya bandeko ebele. Voilà bandeko
na rappel à titre bandeko bele bazo tuna tuna nani wana bamblexaki azu fimbo ya kekele ezali Sami na kombo ya Sami Diangenda mwana ya Diangenda oya dirijaka église ya Kimbangiste voilà bakangiye na basiaba voilà. Allô? Oui, allô? Oui, Losako papa. Oui, Losako Mbuta. Oui. Na bengi pona zali na information mo na zopesa na minito ba uti wa bisanga ke ba lobi na Kinshasa lobi hélicoptère borode likolo soki avion soki hélicoptère po ebwaka soki mai moko soki ezobwaka soki mai moko bakobwakela bango soki antibiotique je ne sais pas ba uti wa bisanga na minito na Kinshasa voilà. Mais nazo répéter mingi na bandeko disomo tozali kobeta donc tout ce qui a zali mabe akotika kaka mabe totika système wana ya kozala ba hypocrite bazali roi okoyokela mutu ya mabe mawa donc tango tozali makambo mawa eza te oyo bakendeki concert bakendeki koboma mboka bakufa basila eza ba problème te on a rien à foutre avec bango toza na rien ya kopesa bango bakopesa biso mpe eloko te peti wana akufaki wana ya docteur wana soki aza docteur aza peti moko azali peti moko boye ayebani nayebi mais peti wana defiaki biso awa abimaki alobaki balanda ye na bersi ye avandaka na bersi te ma defiaki alobi balanda akende lelo aza deja na concert peti wana aza na kobina na bersi donc bango babatikali mpe bakufa basila ifo bato akozoba basila makambo baweza te bakende wapi na munganga te basila bakosila voilà il faut pas totika na mabiloko wana mutu mabe soki aza mutu mabe soki eza ekwei mabe eza mabe voilà. donc milio tokufi bato wana bakoki kosakana biso te babaya kodefie biso bongo basala biso defi tozali kokola na malili wana na ngula tozokende kotelengana toyebi mboka te bango maintenant baza na bersi bazosepela basila nyama merci matondo voilà bandeko yango wana oyoki balobi ke Chilombo tolobi tant que Chilombo est encore là bandeko bana sommet ko Congo et kozala passe mingi pote manelo ko continuer n'espérez rien à lui parce que il est là pour vous vendre bate kabino poye azwa mbongo mpe kosala ngonini toyebite voilà oyo baza koloba wana eza ba ordre ezo ute pa ya Emmanuel Macron bayebise ke sala bango boye lobela bango boye lekisa soki bakopulverize esprit moko et endormir bino et comme ça bino soki ndenge nini toyebite mais bandeko toza koloba obien batelema lokola moto moko barevandike badroit na bango bamettre fin na système wana les gens continuent toujours à commenter cela. Oui. S'il vous plaît, nabosanaki bamasero bautaki na Italie balobi na ngai ke balongoli bango na masina bakei na Kinkole bazala bake na bango na Kinkole information na zwi na bato bavandi kote wana kote bango bazalaki donc bake na bango na Kinkole bamasero wana voilà eloko na ebosana inga ya mwana. Merci, voilà, vous êtes informé que baser oyo bakene ko contaminé ko bande ko kuna ba mema ki soki virus yango soki nini voilà ba changer destination ba comme na Kinkole pour contaminer les amis là-bas na kata Kinkole. Voilà, toke déjà Croix-Rouge na kata Masina alelaki déjà lui qui a conduit déjà plus de 22 corps. Et voilà, ba ke suko boma wapi na Kinkole. Bana Kinkole bo lamuka. Tant que tu as bino bandeko, vous avez des familles là-bas, bon la famille na bino, mais bandeko na kanisi mingi bazana na pongi, continue à dormir, bokoye ba makambo et ko la bino mikoleza ko na sima. Donc c'est à dire que tout ça on a pour vous, pour votre intérêt. Tout ça on a pour ko la musabino, tant que la musabino, et ça te que tout ça nous sala ko sala. Nous avons trop ce que boye baki, bokomo bi non. Ndeko ya ko leksa tango mingi te parce qu'il a beaucoup de choses à faire. Mais surtout ça parce que tolingi bino. Poete les engagements oyo mvuluzi apesa tondima mvuluzi apesa biso pona ko sauver bino. Alors to sobaka bino botia like bo sepela quand même que oui to pesa bino information oyo bo sombaka ngote et c'est la gratuite. Alors c'est à vous aussi de savoir que partager ngo na ko s'abonner na chaîne oyo ozana na abonner te o cliquer c'est gratuit monta aussi 1 franc azate. Oyo omonike bande comme soyez bichaine na bisote olobeli bango voilà information sur oyo kango kuna oyo mokolongo pea ekozala kaboy bande ko lobby tokima oya landaki bisote na chaîne na biso akolela eza tota balobaki ngo wapio
Et que ça va la chaîne, ah, il y a un théâtre, il y a la chaîne, il y a n'importe quoi. Et que ça va passer pour na, ko sobi bande ko nyoso. Tina tolo bakake, manobana nganga, o nyoso na lobaka. Ezra kangate, ezra nem vuluzi, mutabimisaka poete, na lebela pino. Boyo kaka, malamu. Boyo kakate, et que ça va passer mingi pona, biso nyoso, toko zanga bande ko mingi, o bako tikala, bato ezali ko kende, bamo, batikale poete, bayoka kite, bazala kalerte. Voilà matondo na bino nyonso na komo ya mvulusi kimbangu na komo maki pamvita na komo bandeko nyonso oyo ba mesana ko bundela mabele ko komo bana ba nkoko na biso matondo. C'est pas possible qu'on pèse dans les tirs dans la population tant qu'elle t'y les enfants très bien comme vous enfants près de le monde. Cachez-nous la vérité, si nous piétinons la terre congardaise, nous sommes la terre anglaise. En vérité, la présence de la monisco nous dérange. C'est qui nous étonne toute malchance, comment chez nous appelle. Les massacres, les mensonges, les maladies, c'est pour là.